Ba na kamara Mosaka alobi na ba porte-parole tout ya Congo. Yaza le seul porte-parole o azana de mapango. Afinga rande Roger Ngandu. Wana omoni ba kombo na biso soki azotanga tanga. Ba guerre wana sala ne guerre na biso ta masaka ba kombo na biso. Mena si mafinga rande Roger Ngandu kasiti. Yozo ba naza le seul porte-parole o apeya de parcelles. C'est que yozo la sabatu ke Roger Ngandu ane anda kote. Et c'est un gire de Josa la Roger Ngandu. Parce que yo yebi via Roger Ngandu, moi yebi via Sankarate. Pour Sankarate, compte à 3 parcelles. Er yo zolo bangana ana de. Et ça n'a pas porté parole, mon côté na Congo kokainanga. Oh ça la guerre déjà na Roger. De un an naza impoli na katia BCBG. Amankana doyen naï. C'est un impoli mon véwana. C'est impoli de naissance. Président JB. Ngana ko chrétien nga président JB peut-être na lati yodi nga po yodi ya ketcho na lati na oyebi so nzamba zo kanga JB azwina no ketcho te ozasika abeta ne ba keti mais oyo eza nouvelle collection azwina no yango te na ko fi na ko la bananga lisolo nga yodi po vie te po vie alinga yodi peut-être nga na koti nga lisolo yodi tant répondre jazz te keba o mwana mwasi nga na mobile keba fait attention eloni eprouver nga que jazz azala mwana mobile eloni ne eprouver nga po na voix na sentir nga mwasi na kotambola na sentir nga za mwasi mais azane na mabele te ataka pe boy ba président Wera ba président JB ba président Waze kwa na kolo bande ni ba vient na so ba Kofiolo Mide ba Karmapa bazala vieux toko saka na bango te basala makambo ya danger to saka na bango te to mona ba oneti ba faire te ke nana sali makambo ya danger te na monde ba vieux na basala makambo ya danger pacho oleki na yo nga na musika te zela pacho oleki nga na musika oleki nga na ba palais oleki nga na ba voyage oleki nga na makwanza oleki nga na mbebo munene do oleki nga na nyoso pacho yao ya ngwana na peso merci olekinga pe na melagene bele donc félicitations na yo daboleki na binonga Jazz Kavulu olekinga na kobaka Fimbu News, Ken Piana officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbunafim. Ouais. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, tout ce qui est cérémonie, contactez Fimbunafim News avec Ken Piana. Avec Ken Piana. Donc pète à la gaga ma copie. Il faut suivre Fimbunafim. Tolobi tout le monde Fimbunafim. Biso na bino, toko peta na kaka makofi. To peta na kaka makofi. Ken Piana. Fimbu News, Ken Piana officiel. Merci bande ko balanda biso un peu partout dans le monde entier sur Fimbu News. Bato balanda biso na One Touch TV. Ba bi équipe makasi équipe ba kenda ka bazonga na ko seka parce que esengo toninga na motema to baki to ke mission de service to ko zonga Kinshasa. Alors bon retour na Ken Piana Makizembe za déjà na Kinshasa na biso lelo micro na biso to ko luka Ken Piana to sola na ba réalité ya makambo Ken Piana auti ko mona to sola lisusu ba réalité ya makambo zo le kana net lelo bato musu bazangi ba sujet ba komisi ba Ken Piana komisi voyage ya Ken Piana lo la sujet na bango ba komisi fali pour lo la sujet na bango mokeri ba komisi président Weranson président Kofiolo Mide donc to ebité éducation ni bat bana ngoto ko sola siko na Ken Piana Makizembe il yo kazana biso pour assistance Risco Louvandi merci na yo merci na yo lisusu Glodine soit pas donc bino to bolanda biso to zana Ken Piana Makizembe alors Risco balancer na caméra to so na Ken Piana bon retour merci Jires merci banderonio surtout o bazolanda biso partout masananga partout lukuba donc na bosanité Yuseni bolanda biso bandeko baza vraiment ebele makasi baza ebele bazolanda biso donc bogali bongonga donc bamasa nanga vraiment donc poubelle à Turquie quoi donc merci poubelle à Turquie bogali bongonga merci na yo merci na batuti bolanda biso na ndira ka Turquie mikolopo baka mboka so keisi ka faut créer mokili moko kuna po okoma pe na relation moko soki mutu musu pa eba yamba lokola donc sima ya Ken Piana to ebi kena ba relation fongwami déjà côté wana ya Turquie et ça so nous voyage lekinde. Non, voyage l'équipe n'angora bien, l'équipe bien na cadre ya touristique. Tokende na biso ko visiter mboka ngo vraiment
En tout cas, poto oto kaka poto. Donc poto ezaka différent en Afrique. Poto ezana makambu nango, poto ezana ba ouverture nango, ya makambo belé donc normal. Oui, ken pena par poto lobi wana ezana belé bakendaka Turquie. Ake Turquie azobanga okanga photo na Turquie, azobanga ko laksa batu kaza na Turquie, arozelaka timu kola koma Paris ndaka ngi photo. Mais yo to monaki osali be mission. Au laxi biso pena vie à Turquie. Au laxi biso que notre Turquie ezapé poto. Ba biso ezaka na ba place mususu ezana mususu donc 7 lignes à sous-sol, donc sous-sol 7 niveaux à sous-sol, donc mutu banda banda ko kita ba mbok mokili musu ezana se wana ken piana ozaki complexité na Turquie ko banga peut-être ba bulelo ko lozokende ko kaitsa o laxi biso mokili ya Turquie wana bato mususu bakenda na Turquie ba mona lokola mboka ngo ezala bazo denigre mboka ko loba nini pona bato basala biloko. Voilà, merci Jires. Lelo bato omoni biso na mokili fo totika avantage totika ko milaksa ke to a danger. Et l'accident que Ken Piana nenga kenda poto wana nenge na zongi na chama peka kenga leki baya ya tu na tika na ki na danger. Peut-être ya mususu pa sala ki copie ya danger côté si là ko la danger ko le kanga mutu na kenda Turquie. Peut-être nga pe na Turquie. Ba masolo mususu na kyo découvrir mususu na sala la ya danger ko le ga yo mutu na tika na kini. Donc Turquie est vraiment potonné ba France, ba Belgique, partout. Parce que depuis na bota mana on a mona place inen jezo kitate. Mais batu ba bula raté que ceux qui mutu a ke poto nde vie na changer. Vie a mutu changer te mutu musu pa aucun de poto. Peut-être à zone si vie à zéro. Mutu musu pa aucun de poto. Peut-être vie na épée changer pour ezana batu musu. À cause de la galère, il y a danger à Kinshasa. Era ke poto, koliana komele komi facile, kolate komi facile. Wana ezola ksake mutu wana zalaki na condition de vie ya pasi, ake kuna changer. Bon, biso déjà toza batu, oh tozalaka na biso na rien. Mais to vivara moins normal. Kolia komela ezanga raté malgré moi difficulté ya kolata kaka parce que biso tozana kati ya monde vraiment ya formeté na Kinshasa ko somba forme eza difficile wana il faut quand même bien au classe pour placer ça na normal mais tozana na difficulté na niveau ya Kinshasa donc mais na niveau ya bamboka wana moi facilité l'ambezali donc bana poto robo ya bangote parce que ngana ko découvrir que non moi na ya poto ya Turquie akole rapé moi na France na forme akole rapé moi na Belgique na forme akole rapé moi na source na forme akole rapé bandeko belé au bana États-Unis na forme pour découvrir la réalité wana il faut qu'on compte à Turquie. Alors il faut qu'on compte à Turquie to compte à la question de ngolo bika faut compte à Turquie. Alors et ça la nenge nini comment on a bateau bazan na Turquie bazo ke lango soni mais tout monde a bateau musu ba utaka pe France ba yepe ba sel ba séjour na ba na Turquie ba talibe mboka bazongi ba on se bazaka na poto ko différence za nini muto za na France na muto za na Turquie muto Turquie azo yo ka soni po za na Turquie mais bateau bazo ko France bazo ka Turquie. Voilà merci na remarqué moi différence za mukera ya na wolo bara vie sociale peut-être na ba France wana ba Suisse c'est pas ba sœur Pauline Lumumba ba fanda parce que ngai na yembo kawana na yebiso Jires il faut n'appeler ça nous merci na sous le kauka o asalaki ke na déplacer na ko pesa vraiment merci mingi na sœur Pauline Lumumba o azalaki na souci ken piana la libanda te ken piana toi zo se déranger. Bon, il y a une na gauche, droite et bas hôtel pena na fanda ki wana sœur Pauline Lumumba ko en charge. Aza sœur il faut te remercier. Donc il faut remercier pena makasi. Atina linga mbongo plus de 4 fois. Papa Patrick Mayangi pe asunga ngai ya nanga Koko Arafat pasteur Laurent pe asunga kingai en tout cas et ça là nga moi bien ngana ko loba ba France Belgique ba Londres ba l'équipe Turquie na vie sociale peut-être ndenge ba fotaka bana moi makambo belé na sir makambo na loba prophète Moïse ayebi mais za na makambo oyo Turquie pe l'équipe ba France na ba Belgique na ba États-Unis oso comprendre ngai na lobaki depuis na bandi ko sambela na okima mwa lokuta muke prophète Emmanuel Dodi déjà na pesi bambote prophète Emmanuel Dodi omoni na koyebisa yo
na masolo pe tali bilamba Turquie sko aleki bamboka wana to elamba déjà eza business ya munene oyo kokomiso millionnaire eza na bandeko mosusu na Turquie wana soko yebisi ekende France akende te soko yebisi ekende Belgique akende te soko yebisi ekende Londres akende te po afandi na kati ya monde ya business. On se comprendre. En plus Turquie eza mboka moko eza na kati ya histoire ya Bible. Ba film otomona pena Samson azo buka ndako na se akanda ndako wana okutango na Turquie. Mama Jésus Christ o to sambelaka mokili mobimba Jésus Christ mama na ye pena mama Maria bakunda na Turquie. Ozui nini immeuble Moulai, premier immeuble Moulai nini tour de non nini tour de gala wana o liboso ya monde. Tour de Babel. Donc il y a liboso o ya monde o batonga ya liboso na monde. Ezaka na Turquie. Donc ezana ba Ephésiens pe ba histoire na ngo ezana kati ya Turquie wana. Donc eza yoto ba Bible ba inspira mingi na mboka na Turquie ne ba koma makambo be na Bible. Ouais, donc eza mboka moko boyinga na koloba. Eza pe na makambo nango o eleki peut-être pe ba pays mususu. Eza pe na ba pays wana pe baza pe na makambo na bango ya danger pe ba l'équipe Turquie. Donc eza nango ka rétroversion côté yo avantage d'équipe côté moins avantage donc et ça n'a normal et ça quand normal nous sommes avec un piano merci na bato balanda biso ba partenaire na biso Papi le roi la carte illimitée merci na yo Christelle Moutingi ya mami la kana sikra merci na Madebo de Broka Manda merci na sœur Pauline Lumumba kande ke na lobby sur apesi na gauche alingate droite ba merci na yo pour assistance merci na ba pelo ande ko benga ko se déranger chez nga surtout tant que na ki nanu na mboka sika ande ko benga vraiment merci pena to monique nos za biso za soutien. Alors qu'un piano phénomène Katissa Moutou Katissa Boatou dindana ma yo au commissaire le terrain. Je reste malele wana to betango moi après mais wana eza copie ya bateau biso to kokota na kati ya na solo lango na ndenge te ke no to critiquer cop bato nde balobaka ke no mai yango biso to zaka poso to yo kende ko mona réalité ko mona biso to yoka masolo mai wana eza munene to mai yango o ekabola tiki na Grèce eza mai ya muke o bato bako katsa pe peut-être na makolo mo 5 minutes 20 minutes to ebite nde balobaka bato badindaka bato bakufa na nzela. Non mai wana eza na oga to mona no Grèce na ngambo mais bon eza nango business ya bato eza kaka accident salema mbala moko mais bato bakomisa ngo neti mai wana ebomaka bato nzela ngo eza mabe nzela na pesa nango normal mais comment nzela moko boye peut-être biso ba congolais nde to komisa ngo neti nzela moko ya ko injurier bato peut-être soki nde kwa katisi wana e communauté yekutu tala bapoto akendaki ya bandambu ndambu. Jiras ngana olobango ngana bombaka te ngana muta polele nga jour na komi na poto eloko ka musinga ya liboso bandeko balimbisa ngai ndenge batu bazo inventer Karine Mokonzi na Kinshasa neti Karine akomi na paradis Karine akomi poto botika muninga zui boy na boy mais Karine soki lelo Karine akeko fanda na poto azoboma carrière abomi carrière na parce que akena cimetière musala na biso zo senga ko fanda na poto te musala na biso ezali ndenge na kendaki ndenge ozongi nde musala na yo ezokende ba niveau continuité musala yango wana lelo eka musangai omona mutazo mi benga attaché de presse ya papa chéri comme bibi asala soki plus de 5 minutes yako kama po Karine azana France. Alors toko tapeka mbamo si jango zela soki toke na ndenge actualité Karine azana bale musala nini Karine wasala yoko expliquer nga Karine asali implice ya vie ou bien reculer parce que bamaso babande na bango course bazo travailler basala musala yozo travailler te comme mutu ya koluka peut-être mikanda na foyer netinga nake na respecter ces jours nanga ya 2 semaines nazo continuer musala nanga non. Alors les gens attendaient que non Ken Piana pas ko kima donc bazo s'attendre ko s'attendre que non Ken azonga te Ken akota soit Grèce Ken akoluka nzela poto mais to moni Ken Piana azongi Ken Piana omoni poto wana za poto to bango pena vérité wana za poto mona ba fruit du sud mona ba mboka nyonso wana moni ezaki poto. Alors et là on est motivé Ken Piana ata la pena que na zonga na le sou Kinshasa. Bon eloko motivé nga na zonga Kinshasa ezaka keno
ba grand poète to bazwaka libanda ba s'installera na Kinshasa tomona ba vient na biso ba jiben piana depuis ba banda wenge nanu bakimate est-ce que soki batobolinga mbeli awa batoboli jibe na wera mbeli awa ou bien batoboli fali batoboli kofi babi batangisa makila na biso to makila moko te so batoboli Félix waze kwa batoboli héritier Watanabe ngana bango to makila moko bango bakimate bavie na ngawera bakimate ba Fabrigazi bazokimate ba Robino Mundibu bakimate ah père to fandako bapoto eza batuneti bapacho RFI bagabana basele bango nesoki bamoni baokima ngai na niveau na nga ah boni boye kote ozalaka ya mwa boye il faut kotalaka niveau ya mutu niveau ya mutu ken piana au départ na poto ezalaki sujet ya batutu sujet ekomi kolesa ba YouTuber batu voyage ken piana olobaki mingi yo poke koluka poto nzela mai tomoni ken azongi Kinshasa wana eza sujet olobela suti alors ken piana lelo ba sujet ya batu orchestre na ba équipe wana mususu o équipe nationale basali ba sujet pacho RFI na bibika pinga yako finga ken yako critiquer Fally Ipupa yako critiquer batu nyonso na ebite ken piana tango zaki na tsiki ozotala ndenge batu bazo finga ka ken bon ngape nana lobaki les chiens à boire la caravane passe déjà nga déjà be émissionné ya pacho so na monika pacho mbebo ane ye munene laksa déjà pacho afinga ne bato ah pacho soko teli video pacho soki video ke pacho afinga bato mbebo ana sko evimba parce que pacho lelo ba pacho ba komi olaksa bato kena baza na ba jaloux monitor za la complexité nga na kenda ka foi décide be monsieur bimara ka ebele kaka ken piana nenga ke wan bafinga na bonga yo kan se na équipe na résultat zate bafinga c'est normal l'homme de valeur a toujours l'objet de critique donc il va critiquer kaka ba critiquer ceux qui va critiquer qui pété na ngai na mona voyage na ngeza sans impact donc na kembo ka mo boye ba bibi ba revaka ba mon Europe nga na ke donc na moni na ngai Europe na zongi Cynthia Wadoli wana na kutie na mboka wana akoti mwana musala ya mundele mo ateki non yenda azo pangusa ndaku chaque tongo place à rolala ezate papa place à rolala ezate bino bolingi na mile congolaise bamona bino te bolingi batu batimbela te bozana batiriki so Cynthia Wadol tala de grâce souffrance mwana mwasi ana zomona ndeko na biso Rafi Tumba ayaka na mile ba congolais afanda na na tiriki afandisa masolo na tiriki amema na ba na fandi à l'aise Rafi Tumba souffrate akanga ba photo na tiriki Sko basinti bozoluka bo batama ko batama anezo memona souffrance bakolala yo zela bakolala yo epa ya mibali oyo okanaka te balala yo pona ko luka ko se faire ki danger luka osola na bandeko no ba congolais ba bomba yo ba aider yo zoluko banda ko batama ba congolais ba mona tiki eza poto Ken tirke za poto merci kana sujet tirke za poto ana to sola na marambo yo polémique moi muke biso ko tira polémique na marambo to alors ken piana lelo to komi ko mona to lobaka ngo déjà avant bato ba ko tira kaka ozo sala émission na yo okoti mobala muto okoti mosa muto to zo mona lelo ndeko na biso jazz na ndeko na biso bibi ba sala be émission ya ko critiquer kaka mobali ya nana boduga o azavongo ve na biso edi badiata ko critiquer vie edi badiata ko lobaka ba n'importe quoi na kombo vie badiata chose grave ko benga eli susu illettré ken piana n'habité yoza humain oza muto tanga oza muto oza na famille comment na ba robenga bas ba traiter mutu loko le di badiata illettré mutu a travailler kana artiste mune loko la Fally Ipupa en tout cas je reste malele webi ke zoka musa poto mobimba ba ka mo balobi di badiata est-ce que zoka makambu jazz azoloba jazz kavulu keba jazz na amona sikoyo bokomi sikoyo ko déborder na ba maseki na bino bosala bokomi sikoyo ko déborder mais jazz nga lobi ebelete mais na so keba ko kansate soki yo zo masquer kombo soit disant ko kansate ke mokile yebite ko solo banedi badiata keba alors est-ce que nazana temps répondre jazz te keba o mwana mwasi nga na mobali keba faites attention jazz mobali to za mwasi qui mobile moi je lui
yala tarambati yaza mobali ya mopa marapo mone pa na ba chéri yo so keti ki okuta pena bana mibali o batia bango mabele pena ondima teke mobali eya pena bana basi ke non otala pena boye ke aza boye sa mabele basala ba opération sa mabele abakomisa mobali mais oyebe kaka na elobeli siko jazz pas prouver nga mobali fo longa longole bilamba. Alors ken piana et ça la neni nga lobi boyo o confirmer nga te que jazz azaka mobali on a prouvé que aza mobali fo na nga lobi fo longola bilamba parce nga na uti na monde za développé uti na monde za développé en plus yo yebisanga te que nga nde na uti Turquie place ba sala bato traitement même ya mabandi mindele baya pena mona ba mindela mabandi baya talebele bazongisi bango pena oui soki landa ke kuna zonga suki bazoya nakawa na ba sala ngo ebele siko yebisanga place ba traiter mwana mobali batie pena mabela hôtel mana yo mobali soko yebi eto lulie mwana mobali pe ba traiter yo ba komisi bazongisa pe mobali siko tozoye ba bango na différence ya elobeli so yo yebisanga mutu na uti na pays développé nga mutu na uti na mboka moko za plus développé oyebisanga ke non jazz aza mwana mobali maintenant il faut la kisanga il faut pena na mona bien faut na mona pena bien parce que na batumso pe ba uta na bango soki ba mboka nini ba bimela biso basala bango ba traitement mais il faut to mona bango pe to la va pena on a bango place monte to ba so ba mibali to ba basi et bon lo li e prouver nga ke jazz aza mwana mobali et lo ni ne prouver nga po na voix na sentir ka mwasi na kotambola na osanti kaza mwasi mais azande na mabele te ataka pe boye kaka boye siko yebisanga na okebisa pe na makasi na okebisa pe na makasi asala maseki na ye wana pa batasala na bango alors ba otindela nga vidéo mo siko awa pa Fatou Doucouré na bika kolanda nga Fatou Doucouré lobi ken piana Jiras Malele Manik de John bozo mona tendenge mosaka azako finga ka falina wera na ken piana y compris abi ken piana okeko luka poto nzela mai ofinga ki akenda poto ki mukolo yo poke poto ki mukolo tiki bana na poke iboka ngunda na tirki bana na kamara mosaka alobi na ba porte-parole tout ya Congo yaza le seul porte-parole o azana de mapango afinga kande Roger Ngandu wana omoni ba kombo na biso soki azotanga tanga ba guerre wana sala ne guerre na biso ta masaka ba kombo na biso mena si mafinga kande Roger Ngandu kasiti yozo ba naza le seul porte-parole o apeya de parcelles c'est que yozo la sabatu ke Roger Ngandu ane anda kote et c'est un gire de Josa la Roger Ngandu parce que yo yebi via Roger Ngandu mo yebi via Sankara te pour Sankara de compta na 3 parcelles er yo zolo bangana na de eza na porte-parole mon côté na Congo ko kainanga o sala guerre déjà na Roger de un an naza impoli na kati ya BCBG amanka na doyen na ye c'est un impoli mo vewana asa impoli de naissance jiba longola keteka poaza mukolo ozo comprendre Jiba longola gete ka poaza mukolo mais soko landeli pena bien vewana zaka jalunde ya Roger Ngandu mais c'est ça. Alors merci bato balanda biso Sankara de Kunta we waken piana ye koko de la opéra merci na sur le Kauka par Zouzou donc voilà sur le Kauka ken piana magizembe plutôt pas les tozana alors ken piana lelo tout est comme une émission moko uto le ka mi gagner ma selbe émission ko senga papa chéri pardon na habité mi gagner ma ko senga papa chéri pardon ezana émission moko mi gagner ma afinga ki papa chéri na kombo ya fali pupa to koma poto moni mi ga uto salbe émission mbele ya ko senga ba pardon et papa chéri to habité lo ni nezo ko akize non kata na pardon remarque on peut battre belé na poto ba singa vraiment je vais se malé tout ça ma c'est qui entre biso tout ça vraiment ma c'est qui entre biso moni ba président JB Piana wana président JB ngana ko chrétien na président JB peut-être na lati yodi na po yodi ya ketcho na lati na yebiso nzamba zo kanga JB azuna no ketcho te ozasika abeta ne ba keti mais oyo eza nouvelle collection azuna no yango te na kofi na kola bananga lisolo nanga yodi po vie te po vie alinga yodi peut-être ngana koti nanga lisolo yodi mais kofinga JB en tout cas Miguel ma celui qui s'accuse celui qui s'excuse s'accuse Miguel ma soko s'excuse ki osala ki ba mission senga pardon donc ezola que yo finga no papa chéri
wana vraiment to marché pas mon côté soki yo migé ma vraiment comme à niveau peut-être ya kofinga papa chéri en tout cas naza désolé vraiment na comportement bon papa chéri peut-être na kolata moi Yodi na ngamo ensemble na bien papa chéri mikolo pena nakangi papa Yodi nakangi papa chéri voilà c'est normal so comme na niveau oye na média olobi non senga papa chéri pardon c'est que ça na be émission mususu ya mige o peut-être afingane papa chéri ngana yebi pe ngote na natala ngote mais déjà mige nyema senga papa chéri pardon soki afinga kaye non soki afinga kaye vraiment ngana senga mige ndeko nanga ko bandela ka susu eloko wana te ko bandela ka ngote ba président Wera ba président JB ba président Waze quoi na kolo bande ni ba vena so ba Koffi Olomide ba Karmapa baza ba vieux to ko saka na bango te basala makambo ya danger to saka na bango te to mona ba honnête ba faire te ke nana sali makambo ya danger te na monde ba vieux na basala makambo ya danger menga zo ebisa vérité bobo ya Ken Pianda alors Ken Pianda merci na yo na occasion va jo na kutana epe na mwana ngakuna na Mikil mwana donc batu ba moneka na imani ukutana na mwana na Mikil mwana ngazo emba danger mwana nga mwasi téléphone to na PCP mbote na monaki ya koko patindela ngelo kwango merci me vela nga koko ka Fatima Kisembe merci na Angel Musweli Makizembe ba malele nyonso na lela bino ya dega la mama malele Nicole malele Sandrine malele bino tu babi mikolo to beta raske na bazairo to waba pe polémique na kombo ya bana vena nga Louison Mbata mauvais Louison Mbata c'est Apolline Lumumba toko senga ta extrait ya mwana ta moi quelques minutes kaka mwana mbayo kana mwana kasi biso to se dénoncer na biso dia ke to comme na suka non batu balanda extrait mwana nano aprendre to zonga na biso zana nata nano Abel Batantou Lionel Batantou Abel Batantou na Lyon Lionel Batantou venanga Patrick Mayangi Richard Amelel international Carlos Kabasu venanga Gauthier mascotte venanga Gauthier mascotte majimbela mikolo sola te ba Virgimi na habité mikolo se kana la te Virgimi mais Virgimi oza vena biso oza na la te vie sola kana ba petit ça biso bien et ça la biso vraiment tokos Lorachou Divine Mawete donc tokos merci na bino nyonso bolandi biso merci bato bozaki branché scotché na wanta chipé na fimbu merci na bino bozalaka wana ba information na bino yango sala biso to kola susu merci na Crisco Louvandi les jeunes Zaïrois 32 ans le dictature a servi à 3 semaines merci na bino babi mikoto beta rester Mazaïr donc MPR donc voilà ça no pesa Makizembe mbote Sir Angel Musweli Makizembe vraiment bambote na yo donc na osengara na bandeko na biso ba journaliste oh bozana Kinshasa bolongo la complexe occasion voyage monani kende zonga kokimate occasion voyage monani OK na yo zongi mais bon via raté que soki mutake poto nda lekinga na danger neti ngande na bo ndenge na otipe na poto na ye et là si que na l'équipe no na danger nazana nga danger te to bete pe lisola bo hotel na moni système film na film donc là c'était que soki nga na bimaki na ye na l'équipe bino na danger donc peut-être bino boza ba grand prêtre vraiment bino vraiment boza ba grand prêtresse ngana nga eloko te nga komi na nga na liste ya bato pamba neti papa chéri donc nga za na nga eloko te bibi boleki na bino nga Pacho oleki na yo nga na musika tezela Pacho oleki nga na musika oleki nga na ba palais oleki nga na ba voyage oleki nga na makwanza oleki nga na mbebo munene do oleki nga na nyoso Pacho yao ya ngwana na peso merci oleki nga pe na melagene bele donc félicitations na yo do boleki na bino nga Jazz Kavulu oleki nga na kobaka oleki nga na kobaka leketu ko se déranger te oleki nga na obaka quoi menga leki oka na tindika liboso simate quoi donc na lo banga be osola na nga esengo na ngesalinga po ba bisa nga ike na tikali mawa kana ba Lorachou oui que grand poète sous le kauka vraiment mystique mais te féliciter mingi fali pour pas dégager la merveille grâce naie grâce à la relation naie grâce à l'entourage naie ngape makambo zo fungwama mais kalate awa ndenge to kota janvier
ndenge tokota janvier todenda février pe todenda mars pe todenda Soleil Kawuka lobi bon comme nga na Israël libanda bato basali be émission ebele ya kofinga Soleil bamso babenge libanais bamso babenge pakistanais bamso babenge japonais bamso babenge oh tunisien éviter sur la galade miso babenge wa tunisien lobi a lo ga isinga a weekend o mani ndengo zongi ozana 11 visa donc bango ba calculer janvier ti décembre donc yo zaka 2 semaines kin 2 semaines en tout cas quand peut te Soleil Kawuka lo sako taras quand peut te Soleil Kawuka babi pazuzu ya muta mbongo donc bureau ya ministère mais là so bon continuer kaka mutema mabe bozo ba verre na bino ba poison bomela po Turquie a pas me pesi bino palpite et bongo to sal te bana Paris nazala na bango tête photo boto doser wana ya copia ba bon merci Ken Piana ito tonga ba muketi tiki ngo siko bango pe l'autre là ba posa ba keti ki siko pesa bango atise secret bokenende sala mise mon peu visa non Turquie pona okende ana facile okende so ça démarche okende no Turquie merci so ça démarche okende Turquie merci na batu te bolanda biso kangela batu mtema te biso za biso mbafu bango susi na ngeza na neti na fimbu oh senga pena ke no besoin kende net Turquie ana besoin katisa non kokatisa nabi kokatisa pe mai eza nango pe mabete kokatisa mai wana pe boma nango pete mais oaza nango besoin même nde to travailler na fimbu to saele makambo akende c'est bon donc yana ngo mabete muso mutu muso vine za na fimbu te vina ya okende zula na Paris to kangela batu mutema te donc Adel Jogo bagu danger Prince Yaweli oh mauvais Versace Prince Yaweli mi mesa nga Shadaki ba petit na so Shadaki rapper a munene donc na pesi bambote belé donc Sœur Nathalie Neymar vient dans l'usage mbata merci to suki na biso merci to suki wana merci na bino so bolanda biso zaki branché na wana fimbo news merci na bino nyoso j'étais avec Ken Piana Makizembe plutôt parler ndeka na biso bino biso lokenda rapoto zonga to kenda te poto kangama donc voilà bon retour les sous na Ken Piana merci na bino tous sur les Kawuka merci na Koko Dilaso Opéra merci na bino nyoso donc je reste malé le one touch babi bientôt toko kende les jeunes Zaïrois ngapi na comme na Zaïrois il y a un permis so gars merci na bino na Kakoka te yo guitariste biso doko kene toko zonga yo ke mukoni Malawi apamba batiki yo na Malawi kaka oyo apamba batiki yo bongo Canada ozelaka okokomisa bana bakoko piso ba hein